Bino mbale boza mwasi na mobali. Etalioté. Etalioté, ce que nous le demandons, c'est bon poids. Papa, naza mukolo na yo, yeba respecter ba mikolo te. Ki mukolo le belo, tete ngo ke mabe photo même mabe. Quand nous l'avons dit pour faire le son ndenge nini, yo za nani. Bango mibali papa, babima ka mwasi mobali. Na kanga bango plus de 6 fois, na lobi na lembi. Mwasi na mobali yaya na leki bazo sangana et puis plus grave encore maman moni bosoto wana plus de 5 fois na misu na ye. Comment les enfants peuvent développer ça si ce n'est pas un mauvais esprit? Et je crois que nzamba ko sunga biso Admaratongo akipano biso te nde mama zalaka ka sokola bana alandi la bana bolamuki ndeni bosala ki ndeni te Ento yeba bosala ka mpona nini? papa tout ça la kamote papa to yebelo ko na te makamba. Mais yo choni ma awa kasi ko obiki boza mwasi na mobali. Maman zoko se makamba zo loba wana maman biso sala pena ni exposer biso pena bo ezala vraiment Plus de 6 fois. Yo. Eh. Poche. Attention Patricia. Aninga mutu na sema kasi. Heureusement la protéger. Azamona mai. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais déposé des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la délivrance. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa to sala ni ko na to se ni ko ni. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Brakongo, dans la commune de Limete. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité. Toujours la chaîne Amino Bolela vous préféra chez Bisso Télévision. Mesdames, messieurs, vous voyez qu'avant la bande émission, il y a eu bandaté 100%. Na remercié sponsor Nabis officiel Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne, également de cette émission. Bravo Jésus. Un grand merci na ba héros dans l'ombre, na moni bandero nyonso ba ko sala sorte que tout maki toko na mandako na bino. Na moni bongo na région finale ndeko na biso Zara na bosanité chef na biso coordinateur Elias Nanduku na moni ndeko Israël
cameraman na biso kombo yara na plateau ekimi na pesi bembote na romesa na ye. Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission. Moi, ce Chic Moukadi, votre simple serviteur, je vais vous rappeler que c'est 27 mai, le 27 ou le 28 mai, Torozalabongo na Brazzaville, Ponami Loulou, il y a 2 jours, et puis 3e journée, ça de Barouyamba, Motonio, Soabenga Kapoete, Bako Sungaye na prière, en tout cas, Bobongama, Bozali, na Pointe Noire, Bozali partout, Boya, parce que Bozangate, mais ma famille Mobimba, Boya, parce que le jour Wana, Nzambe Akozala au rendez-vous. Alors, j'invite tout le monde de venir soutenir événement Oyo. Olingo Oyamba Basali ya Bravo Jésus et pas Inayo, Olie Sabango, Ologe Bango. En tout cas, ben abiso na numéro de l'affiché. Tokozanga te koyamba yo pe ko solo la. Nzambe ozanga te ko pambola yo te. Na yango orphelinat Bravo Jésus. Ils ont mis na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A. Batunyo so bazwa ki engagement pour na ko soutenir bana Oyo, ko soutenir orphelinat Bravo Jésus. En tout cas, fin du mois, yuti aussi là, jusque là, notre fouti, loyauté, bandeko bati va contribuer, nzamba pambola bino, et bandeko batikali, s'il vous plaît, bossa la geste pour que toyo bako sunga na oyo balia, frais scolaire pe telemi kotoyo, donc ya kolia pe telemi, biso moko toko kokate. Nake ko informer bino les sous pour na concours ya Chebiso Talent, où il y a des gens en cours. Vous allez na mona yemba kitoko, vous allez na tata mwasa yemba kitoko, vous allez na voisin, ou yebi aibi ko yemba. Yebi sa intéressé que Chebiso Talent et bandi à ça la acapella atina na spot o ekoleka pour na pendant l'émission na numéro ko za l'afficher et toko zoye pe toko sélectionner ye mokola concours toko benga ye pe à participer. Nango je m'en vais dire bonjour na invitant moko lelo pasteur apôtre Pierre Kitete yenda zali bongo na intervention en tant que serviteur de l'Éternel. Papa Pierre, bonjour et bienvenue. Shalom Papa Chic Moukadi. Shalom Papa Pierre Kitete. Quand même sur la Losambo, tout à la Mosino, né mon messano, de messano nango. Pessio, merci, le véritable Dieu. Zambo a pesa kaba solution na baibaza kuluka. Tiki mama na maboko na yo, moli mon santo kamba biso, pe baibazo na biso nzambe ba da édifier na mainyo se kulika kati sika o. Na kombo na Yesu, to bondeli boye. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maman, bonjour. Bonjour papa. Babengo na kombo ya nani? Mona benga minka na kombo ya Mama Korita. Mama Korita. Mama Korita yambio na émission na biso Bravo Jésus. Alors na bandi ezali mbala liboso oleka na caméra, na bandi kozala facilité, mais te convaincre yo na mai oyela ki biso batu barota la biso alimba yeba nini ememio awa pe to sunga yo na nini mama. Papa na yebo sunga ngai. Papa nazalaki na mwana na ngai ya mwasi na yaki na ye na libala. Na libala tangu na ye na botaki mwana moko ya mobali. Okay. Sikoyo na ye mukolo mususu na kei koteka na boko libango mibale. Mukolo mususu na kei koteka na ya kokuta bango mibale likolo ya mbeto. Awa bozo sani ote to vandi na biso kaka mama tozo mupe makanisa mabe pona ninga bite. Na kasi makanisa mabe te. Na yebi ki boza ya na leki. Nzoka bango mibale babimaka mwasi na mobali ngai na yebi te. Bana mwana oyo ya mwasi oya na ene libala age nini mama? Oya na age nini? Ya inane. Inane. Tango lenga na mobali na yo boboti bala boni. Tobota bota ka mwana moko. Mwana moko. Sikoyo bango mibale bakola bani kokola ensemble. Kokola ensemble. Okay. Balingani bango mibale ngai pe na yebi. Balingani. Balingana bango. Neti mwasi na mobali. Neti mwasi na mobali papa. Okay. Papa so nazali koyoka mobali na ngai akufa. Okay. Mobali na ngai azalaki pécheur. Akena kokufa na nzela maluku. Okay. Abela te eloko te babenga kaka boye papa na bango akufi. Na tikali na boko libala na ngai ni famille ya tata. Okay. Ni famille moko te na boko libala na ngai na mumbongo ya mapa na kila katongo na songa kabutu. Kasi bana bapesi ngai pasi. Papa na sala nini? Bana sikoyo yebisa biso tango yo tuni bana. Ukangi bango nini elakisi oke baza mwasi na mobali. Apa komona bango na chambre nini elakisi yo ezo lobiso ki bakomi mwasi na mobali. Nazo tuna bango na ndenge nini bani ko loba te. Bazo loba nini te. Bazo loba te ke babimaka mwasi po na sina mona bango na chambre ke baza mwasi na mobali. Siko nini ememio awa po biso to sala nini? Papa na yepa na bino. Bino bo benga bana na ngai. Bote ya bango ke bino basela nzambe. Papa bote ya bango na yebi ke bino boza ba pasteur baza ba homme de Dieu. Bo benga bana na ngai. Bote ya bango ya mwasi nazali komona lisu malamu te. Nazali komona lisu malamu te. Bino bote ya bango benga bango bote ya bango.
bapesa ngai pasi te bayokisa ngai soni te. Yo mama kofukama te ntango yo otuni bana na yo bengi yo moto oboti bango te yo moto oboti bango oui ou non. Mama yebisa ngai ntango ye okuti bana na yo bakosangisa nzoto réaction na bango ezalaki nini to réaction mpe ezalaki nini? Ntango nakuti mama bazosangisa nzoto oyo mobali akimi nagangelaki oyo ya mwasi natilaki kogangela oyo ya mwasi nalobi na ekomi mama ndenge alobaka na mwana nagangeli ye apesaki alobi mpe natiki bango nakei meme na famille ya papa na bango bamoni ngai naboyi kutu koloba bongo bakomona ngai mama ya nduku ya zoba ya mama nakei meme na famille na ngai nalobi te me natiki kaka bo bakomona namoni ke soki nalobi naloba bakobenga ngai mpe zoba ntango yo okangi bango wana ezalaki mbala liboso to bakangaki bango lisusu apres kokangela bango baosalaka meme yango nayepa na bino basala nzambe na chez biso TV bahomme de Dieu bozwela ngai solution ya likambo oyo mpo ngai moko nakoki te sikoyo mwana no ya mwasi bino bamama bosolaka na bana basi ntango obengi ye apesi raison nini te mama eza faute na yo otekaka bana bango mibale yo ko oteka ngai nakenda koluka mpona bango balia ok banda kotika na nani banda kotika kada ndeko na mobali bango mibale ngongo na bango ya classe oyo ekoki bake classe oyo mwasi azalaki na fiancé na ye ok fiancé ayaka lisusu te donc lisusu nakutela fiancé na nzela nakoya lisusu te mama mpo mwana na yo akoma kotambola kaka na ndeko ne partout bakokende kaka bango mibale te nazomona yango oyo eza souclair te ngai natiki nanga bango natiki ye avanda bongo nakokoka na ngai lisusu te papa nayepa na bino bozwela nga solution nga nakokoka na ngai te olingi tosolo solution ndenge nini tosala ndenge kasi bobenga bana ok bovandisa bango botuna bango eza nini na bango mibale eza nini ngai moko nakuti mpo nalobi nalembi na ndenge nyonso bango balobi balingani balingani kaka bino basala nzambe bobenga bango bozwela bango solution nga nakoki na ngai lisusu te nakoki te pasi esali na motema nakokoka kutu te nde nazala mama matondi mingi na makambo nyonso olobi toyoki yo ekozala na comprendre yo c'est peut-être la première fois omona bacaméra balumière ozokoka s'exprimer te nakopesa maloba epai ya l'homme de Dieu avant nasala synthèse ou bien carrément je commence par faire la synthèse ainsi que pour que bato bacomprendre makambo nini ezoleka na vie ya mama oyo bandeko babolingo mama bomoni avai na plateau awa c'est une mère de 2 enfants mokolo ya libala na ye ayaka na mwana ya 1 année ntango aye libala esali ke na kobota na ye de mwana oyo abotaki na libala na mwana oyo amemaki baza na écart ya 1 année bana bakolaka ensemble bino moko boyebi baza bandeko po mama ayaki na mwana bayeki boboti na papa na kokola wana papa ye kokufa atiki ye na bana mibale mwana na ye moko ayaki ne na libala na mwana ya mobali bana bakangamaka makasi balingana na mingi ye mama komonaka bolingo ya yaya na leki mais en soi bandeko badevelopa basentiment moko ya intimité bakoma kosangisa nzoto kokoma mwasi na mobali na absence ya mama raison pour laquelle je dis souvent na ba maman na betaka c'était que mama zwaka ton ya kosoa na mwana ya mwasi papa uti musala tango zongi na ndako olie biloko tondi benga bana tuna bana qu'est-ce que c'est passé à l'école qui nana zo tungiso na école est-ce que tu vas bien qu'est-ce que tu as mal où papa aujourd'hui temps ya kosoa na bana yo papa o sata 1 mois o tiko na bana te o maka 5h o zongi 23h bana basi balali o mi 6h bana bana olala yo kei musala et sengeli to apprendre ya kosolola na bana biso soki musala ezali makasi oloki week-end un samedi tu sors pas tu restes à la maison avec tes enfants bozwi temps ya kosolola na bana parce que c'est très important tala makambo ekomeli mama pourquoi parce que ba négligence na ye achaki mombongo liboso bosani kotala bana ko surveiller bana ba développer bolingo et mama kangi bana plus de 6 fois ba ko 500 nzoto mama apekisi agangeli mama leli alobi ezokufileka na motema aboyi kokende koloba na belle famille pe koloba na bandeko ya bandeko na ye pour que a garder réputation ya bana mais alobi trop c'est trop et sengeli to benga bana wana to tuna bango pourquoi ba ko sangisa nzoto pe bazali mwana ya moto moko l'homme de Dieu apôtre Pierre qui était na péché maloba na makambo iko komela mama yo koloba nini. Merci papa Chic na pamboli nzambe pona na ebiki nzambe azali oyo apesaka solution na ba problème ya makasi ba jara ba problème. Amen. Eloko esalami na kati ya ndako ya mama
ezali premièrement inceste selon la parole de Dieu parce que bana na bana yaya na leki ata oyo babotaki bana bayaki na libala mais bango nyonso babimi na libumu moko bazali bana ya mama moko yaya na leki ezali inceste. La deuxième des choses na sima inceste wana eza ko cacher eloko moko parce que je suis entré ya ko réfléchir comment bana o ba botami ba koli na ba âge ba une année 2 ans 3 ans ba koli ensemble au lieu ba développer amour ya famille ya bolingo ya na leki mais bango bato qui ne ko développer bolingo ya l'amour moi sina mobali ya moi sina mobali. C'est pratiquement anormal parce que biso no peut to botami na ba famille o peut-être ba demi-sœur bazali ba demi-frère peut bazali mais to koli biso no son ambiance to bi ke o yaya o leki de là nazo lukana yeba na sima ya acte wana peut-être parce que moi ben c'est papa chic ezalaka mingi héréditaire. OK et soko landi eloko oyo au monde peut-être papa na bango salaki yango au monde peut-être koko na bango salaki yango au monde peut-être na famille ya papa eloko moko salamaki et ko se reproduire parce que c'est tout un esprit où ils a s'incarner et pas y a ba génération future donc ezelo komoko mabe dans la maison moi si na mobali yaya na leki bazo sangana et puis plus grave encore maman moni bosoto wana plus de 5 fois na misu na ye voyez donc a moni moi si mwana na ye ya moi si na mwana na ye ya mobali bazo sangana ça c'est très grave c'est trop fort donc ezelo komoko je ne sais pas comment les enfants peuvent développer ça si ce n'est pas un mauvais esprit. Et je crois que nzamba kosunga biso toyeba esprit nini eza ko animer na kati ya famille. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, je vous invite maintenant, il y a Tozongana côté REJ, Total Sport, il y a Orphelinat Bravo Jésus, Total Sport, il y a concours Chebiso Talent parce que c'est ngeli botina ba vidéo na bino ebele batu nyos balingi ba zala sélectionné comme ba candidat parce que tozo banda casting kala mingi te tinda juste a capella na yo na numéro comme on est dans la sports wana et je rappelle que toza kala mingi te na Brazzaville bande kwa Brazzaville bolingi bo soutenir déplacement oyo tokoza la bongo na Brazzaville le 27 le 28 pour na 2 jours de prière et troisième jour nde tokoyamba bandeko oyo bazana ba problème toyo kabango toyo ba peko sunga bango équipe mobima tokoza wana na Brazzaville. Donc, aux un restaurant, aux un flat, au lingi, au faire, au moins, bassin n'ensemble, bah, on vend des pailles nayo, et vous appelez Pamboli, n'ensemble, vous en avez Pambola. Total sport, et puis, tu as yamba bana, un ami balé, oyo balingani, moi, c'est mon bali. On y va. Obengela ngaye, bobengela ngaye, afana modi vi naye. Wala moi, c'est la gata, ça me fait du message. Tu as du message, je connais. Chebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Chebiso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Obengela ngaye, bobengela ngaye, afana modi vi naye. Wala moi, c'est la gata, ça me fait du message. Tu as du message, je connais.
Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mo mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, tout à la bombe spot, Nabiso. Siko to zongi na bandeko na plateau bandeko nde to bengisaki bango balobi to bana bango ba gagner na j'ai loterie ya Canada to lati bango da ba micro baza na plateau donc ya kombo nani s'il vous plaît Nesli ya kombo nani Miguel voilà ya Miguel betaki DV maman betaki DV alors tu ndo tout na moi muke parce que tu ndo yeba bozali yana leki. Oui. Yana leki. Nani yaya? Yo. Ok. Alors, comment maman abino nani? Makamba agence. Tu beta devant le terrain. Comme Susuke, maman na biso. Ah makamba maman ça t'es? Bien tu beta qui? Agence on peut te beta là. Ah ok. Tozo kene malembe. Donc c'était que bokata biso bien tu beta qui na oh ah comme Bravo Jésus ma agence c'est ça mususu. Tozo kene malembe mituna tozo tuna kaka est-ce que nandaku botseka maman nandaku ah jusqu'on nous ne sommes bon na bon sens na bien comprendre hein oh bon répondre na mituna nanga po il faut to yeba place pour vandaka mais au gagner il faut to yeba et to identifier mabeza wapi mabeza li po au lobby que maman tant to beta qui maman ça quitté okay. Maman ko sepela tant to ye bio to bi que maman biso to gagner loterie yango mikanda yango ebimi mama sikonda retourne bobeta ki wapi ale to ye siko to laksi bango ndenge bokozwa conclusion biso tanto mona ki bo gagner tu as qui pas maman la bino alobi aza d'accord te na ndenge bozui aza d'accord te pour voyager pona nini alobi bozo yokela été parce que maman la bino nde azali na nazana ndingisa yende akopesa autorisation ya bino bo voyager ndenge maman la bino aza d'accord te yango to bengi bino mibale toye ba soki boko voyager bongo sans encore ya maman na bino. Est-ce que tu as un problème na ye il faut to ye ba bino ne boye bisa biso soki boza un problème na maman bino na problème na maman un problème na maman zo na komo na bino pourquoi yo zo ke maman na bino te oh non yo kele na ndeni pona beba pona ex usa nini pona beba na kuma teti pona ex kono yo kele obeba pona maman na bino non yo kele ni obeba pona nini asala onini ando sabisi mama ko ando tikabisi mbongo te yokolia te sabi mitonga ke koyane boy butu OK ozana kanda mama ya bino makasi pona nini mama ndo sala biso makama onini ko expliquer biso te makama mama ndo sala bino ando tikela biso mbongo te ando boma biso nzala OK yaya ozana mauvais souvenir pona mama na bino
Oui. Dès les lois hôtels mais la voyage na bino. Asel malamu, est-ce que tu as des mauvais souvenirs? Azaku ndendoki. Maman Zandoki. Andoki à maman. Oui. Nda télé voyage na bino. Oui. Quel que soit ma bé, aza maman a obenga biso bana, avandisi biso alobi na biso toza to yokai. OK. Poni maman ko sauter te moko ne loko obe to sali ya malamu. Pour le biso to bongi ezape ka bonheur na ye. Mais alobi apparemment bozo yokate, moi appelle bino conseil ezalité, bino bozo. Ba ko mutu ndeni. To ba ko mutu ndeni. To sufu biso mona boyi. Tolia na mbongo na biso moko. Mais abazo privé bino po bino bozo kama kamazo bana bino te. Sko bitsa likamo to yeba te. To sali nini po bito yoka yete ayati awa et ko makama ba famille po to bete ki développer jusqu'à présent on comprendre yoti papa. OK. Bino mi balé makamuni ezole entre bino balé. On essaie makamba famille na biso. Po maman na bino nde azopesa biso alobi bino bozo kayite avant na pesa bino nai na bino ya visa et sengele bino boyoka tout d'abord makam oya zo bana bino nga na représenter maman na bino na problème pour na carte te noko na biso te pour représenter wani na biso donc problème te d'accord toke malembe bolingi maman na bino aya poto sur makam oyo na ndenge après autorisation si ya topesa bino accès ya na bino visa elo wana ko tolinga ngokute mozo continuer ka kwa ndenge yo suka aya osania bino mbale boza mo sta mobali etaliote jusque ndolo ne mamle biso bon point. Papa, naza mukolo na yo, yeba respecter ba mikolo te. Ki mukolo lobelo te tango ke mabe photo meme mabe. Jusqu'on nous l'a vie pour faire sona ndenge nini, yo za nani. Oh, si tu veux ko tukana ba histoire ya famille batuka boyelo. Papa, s'il vous plaît, moi s'il vous plaît, hein, il faut la respect na bakolo, hein? Ngai naza maman na binote, naza boyebinga te, OK? Je pose des questions, tu me réponds. Voilà, kita mongongo quand tu me parles. Naza ni muninga na yo te na yo na muninga na binote. Je vous pose des questions. Non, attends. Tu dois savoir me répondre et puis parler. Hein? OK? Pourquoi tu m'as famille le Nazan besoin que ma famille na bino te. Bino mi balé bozan deng. Pourquoi tu as na maman na bango s'il vous plaît? Pourquoi tu as na maman na bango? C'est que bino bozan liem bosala comprendre maman biso. Comprendre. Bino no suba ba. Na sens mambuyondo lo ba ko tama. Zela na to solo makam. Maman bino za ikao. Po yim do yim sanga na ko maman va na la kuna. Ma va na kuna. Oh, yo, on sani. Bana na se. Malam. Yo ni wote mabeta maman. Yo bonisa maman na bino. Na bonisa te apesi makanda. Apesi makanda. Maman s'il vous plaît. Oh. Maman, bana na yo bazarande boye. Tozandeni, tu vas être même ambassadeur tozandeni. D'accord. D'accord. Polito finga yo. Eh monsieur. Maman, na sala ni si bango mibale. Bango mibale papa. Babima ka mwasa mubali. Na kanga bango plus de 6 fois na lobby na lembi. Après ça monsieur, yo zo bimana ndeko na yo ba sali nini? C'est comme ça on répond à sa maman. Mabe na yende mtesala ke biso to bando. Mabe nini? Abima na tongo a contrôler na biso te. Wana des raisons selon yo toza na droit ya koloba o esenge to loba. Abima na tongo akipa na biso te nde mama zalaka ka sokola bana. Alandila bana bolamuki ndeni. Bosala ki ndeni te. Si ekoma bo atika biso to la no chambre moko. Ngana mwa mobali ya mwa mwasi. Mwa mwasi agosa nyonso ata na za di suka na ko ya kaka papa. De bola la chambre moko. Oui. Maman va no la chambre moko ba mbale. Papa ba no baza bandoki. Ba no la chambre moko te. Tu ana maseke te. Chambre. Tola la chambre moko. Otikila biso chambre yo la na salon. Ba no ba bominga ya kotala. Maman zelana to ke ni malembe, tozo ke ni malembe. Papa, yango oyo suki ndeko na yo bola le chambre moko foko mise mwasi na yo. Wana des raisons ko pesa. Nazaki na choix te papa. Pona zaki pe tana pe na mi makamba ba cité. Moi ça liboso na lingeza ye. Bano yo na kangi bon plus de 6 fois makamunu tu bazo wana za lokuta. Na kangi bon plus de 6 fois. Yango na yepa na bino basala nza mingala. Papa, yo na leki no bozo sala makamba modèle wana pona nini? Papa, maman zokosa. Maman makampu zo lo bapene. Vana na se. Tela, toke na biso, toke. Vana. Papa, maman na okoto makamba pona nini? Maman zokosa makamba zo lo bana. Maman biso sala pena ni exposer biso pena bo ezala vraiment. Plus de 6 fois. On a yepa na basala nzambe. Siko na tonto yeba bo sala ka mpona nini? Papa tout ça la kangote papa. To yebelo kwa te makamba. Mais yo toni ma wakati ko olibike boza mosta mobali. Olingo wanga la susu. Papa, na zoe ba pete so ezala nini vraiment na yeba te. Yo zo kanga misapi bo pona nini? Papa Chic. Moi na moi so la sirène des eaux. Alors ça la mis so bon pona nini? Oui, tala. Omoni, ata sirène des eaux. Moi na moi si tika biloko to sala wana.
Vous allez quoi convoûter toi? Moi, soit dans sirène et lima ya mai. Au moins, il trouble maman na kachanda. Les autres pas. Au moins, sirène des autres. Aza moi no boti. Mais yo pe moi no boti na passe na difficulté au cas qui a comme ça. Passe na cas qui na côté donc là et pour la salle de bébé pour la moi no tela sali boule. Tani moi on sala. Tala mutavo tia trouble. Mutavo tia trouble na kati ya famille. Ye mta envoûté moi na wa baby sin de konaye. Et puis on sala bongo yo. Tu faut la mission tika na ko na Yesu. On faut la mission minene, on faut la mission. Moi na mai. Mais yo pe bakata ki banzolo ko pona ko moi no yo. Papa mu congolais c'est pour là. Kasi moi na ba pesi yo ye. Wa ye ko tia trouble. Akomo bi manani de konaye. Voilà, regarde. Voyez ce que Bossal la famille n'a vu. Yo il faut tout, il faut passer la délivrance. Na otinde lo moto solo continuer ko sala makambo yo. Na ko tinde lo moto oza kindokeza na kati ndako, kindoke koti na ndako. Papa chic. Bale kana délivrance. Bale kana kirdam et puis na délivrance. Moi no aza mona mai, aza mona normalité. C'est elle qui est venue s'aimer les troubles dans le foyer. A baby samwana oya zo pena mayele na. Donc makamonio soya lobaka ya sala. Ce n'est pas son esprit est contrôlé par elle. Yenara promotrice ya makamonio sonanda. Yo podo tia munoko mingi wana epa ya mama wa botu yo. Qui impolitesse pe na miso bato yebite. Ozo manifestant ngobo. Talanga na miso. Yo bimaka na ete. Soki tosali yango après aya moko nazongi mutu. Nayeba te soki nini eyela ngai. Après na simba mutu. Mukolo mama kuta biso na kimaka ndako. Bongo siko zo ngana pona ni. Oya zande kona yo, aza yaya na yo. Yaya na leki babimaka te inceste, za malédiction. Déjà nde ozando za na semence à sorcellerie. Papa, elo na senga bo sala biso ka délivrance. Poche. Aza déjà na semence, aza contrôlé par elle. Tala ndoki yo na kati ya famille. Papa, mais pe na yo limbisa. Pour moi non na luka kai na ndaba ngaka. Luka kai na ndaba ngaka. Kampo. Ozana ndako nganga. Nazoka na ndako nganga. Bandaka kubota te. Nganga yebisi ngai. Pona bota boka nazo ba maki misaka boka libali. Nibisa ngai na yeba kiti. Toi tu penses que le diable peut le diable a commencé sur le comme talé le comme pesio. Yo. Eh. Poche. Attention papa chic. Angabe ta mutu na sema kasi. Heureusement la protéger. Aza mona mai. Elima. Bolu kakabanganga te. Bayaka ko détruire ya bato. Bande ko bolingo to suka apôtre to kata émission o yeka bakamoka de délivrance. Maman va na kiti s'il vous plaît, va na kiti. Et c'est que to kata émission siko parce qu'il s'agit de délivrance. Donc bolimbi ça c'est que to kata ma émission bolimbi ça vraiment tala makamu mama kina ko luka. Tala makamu conséquences. Donc to ndimela Christ to tani prochainement. Bye bye. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko ni.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.